Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tina bon agence à mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour na lingi risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. L'émission Monseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Beauté Bandeko Balandi émission Monseka ya Malewa Moderne. Nzungu ekotoko. Lelo eza nini? Lelo eza balentille. Otobengi na lingala. Madeso ba réfugié, banisusu babengi yango petit pois. Tolami yango na mbisi ya okauka, totie mwa baepise ebelebele. Amis de l'émission Monseka de Malewa Moderne, aujourd'hui nous allons consommer les lentilles. Nos lentilles sont épicées, donc ce sont là des lentilles épicées au poisson fumé. Tout de suite, les ingrédients. Ça sent bon. Pour réaliser notre recette, nous aurons besoin de quelques ingrédients. Nous aurons donc besoin d'1 kilo de lentilles. Ici, ce sont des lentilles blondes. Voilà. Nous avons là 1 kilo. J'aurai besoin d'1 litre d'eau. Il nous faudra aussi 1,5 litre de bouillon de poulet. Un peu d'huile, 3 poissons fumés qu'on appelle kambanyoka. Et vous pouvez utiliser les poissons fumés de votre choix. J'aurai besoin de 4 grosses tomates, d'une feuille de laurier, de 5 grains de persil, de 2 céleris, 2 piments verts,
un piment rouge facultatif, 2 oignons, 5 gousses d'ail, 2 oignons verts, 8 cm de curcuma frais. Quand on n'a pas de curcuma frais, on peut utiliser une cuillère à soupe de curcuma en poudre. 5 cm de gingembre frais. Quand on n'a pas de gingembre frais, on peut le remplacer par une cuillère à soupe de gingembre en poudre. Pona elobo na biso bandeko balandi émission moseka esengeli tozala na lentille oyo na français babengi lentille biso awa na kina tobengi yango madeso ya baréfugie mpe bakomi obenga yango mpe petit pois. Donc yango oyo bamama oyo baoteka omona bakomi petit pois yango eza cher te hein? Kopo eza 1500 francs alors que pour kopo ya madesu misusu ekoma 3000 francs mais au kopo 1500 francs. Donc kepa bamama wana oyebisi bango ozoluka bango baobenga petit pois mais komona en français lentille bamisu mpe babenga yango madesu ya baréfugie. Voilà, toza na besoin ya 2 kopo ya madesu ya baréfugie to lentille. Toza na besoin ya 1 litre ya mai. Toza na besoin ya 1 litre et demi ya bouillon de poulet, donc mai oyo otokiselaki soso. Toza na besoin kambanioka misato, mwa huile muke, feuille de laurier, tomate 4 tomates ya minene, céleri mibale, ndembi mibale, persil 5, matungulu mibale, ail 5 ail, 5 mbuma ail, pilipili ya vert mibale, pilipili ya rouge moko. So oliaka pilipili te olongoli oyo ya rouge. Toza na besoin ya tangawisi, toza pe na besoin ya manjano. Voilà, oza na manjano ya frais te okoki kosalela oyo ya poussière lutu moko oyo tolielaka cuillère à soupe. Soki mpe tangawisi oza nango oyo ya mbuma te oyo ya frais, soki oza nango te okoki osalela oyo ya poussière lutu ya moke moko cuillère à café. Na nyonso wana tobosana te ke bouillon na biso ya soso pe eza déjà épicé. J'ai placé ma casserole sur le feu avec de l'huile, la tomate, le céleri, un oignon, l'ail, les jeunes oignons, le gingembre, la feuille de laurier, le curcuma. Voilà. Je mélange. Voilà, voilà.
Ça sent bon. Voilà. Je rajoute le poisson fumé, je mélange. Dans l'entretemps, j'avais déjà trié mes lentilles. Je les ai bien nettoyées. Je les ai égouttées. Voilà. Je vais les verser dans ma sauce. Voilà. Je vais verser les lentilles dans la sauce. Et là, j'ajoute mon litre d'eau. Voilà, j'ajoute un litre d'eau. Et là, le litre et demi de bouillon de poulet. Voilà, l'eau. Mon liquide a bien recouvert les lentilles. Je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. Voilà, très bientôt tout ça sera prêt. Alors, la touche finale, l'oignon restant, le piment rouge, ainsi que le persil émincé. Voilà. Bientôt, nous allons passer au service. On laisse mijoter tout ça quelques minutes et ce sera prêt. Chers abonnés de l'émission Moseka de Maléwa Moderne, nous voici à la fin. Voilà nos lentilles épicées au poisson fumé sont prêtes. C'est prêt, c'est prêt. Appétissant. Miam, miam, miam. Ça donne l'eau à la bouche. Hein? Voilà. Baninga, bandeko, balandi émission Moseka ya Maléwa Moderne. Yango ekomi na suka madeso ba réfugié o ba misusu ba bengi petit pois o ba bengi na français lentille. Yango ba mo inde to lambaki eumela na moto te hein? Donc tozwi kaka tosali sauce ndenge bomonaki wana na sauce na biso totie ba épices bomonaki. Après tozwi ba lentille na biso to poni yango tolongoli ba saité tolongoli o ebandi obeba et puis to sokoli yango. Après totie on a passoire etanga mai. Kuna sauce na biso pe na moto ebeli. Tozwi mbisi okauka totie to baloli lisusu. Après tozwi ba lentille na biso to sopi na kati. Totiki yango etoka. Et to sopi to ye to bakisi mai na biso na mai o to kiselaki soso soki pe oza végétarien olongoli mbisi ya okauka ozwi otie mai o to kiselaki bandunda donc bouillon de légumes et ozala pe kitoko makasi. Voilà totiki yango ebeli yango wana eza prêt. Alors, eloko nini ya malonga tokozwa na lentille, ba lentille o to bengi madeso ba réfugié to petit pois.
eza na litomba monene na nzoto tolanda video oyo ezolobela les bienfaits des lentilles awa na émission Moseka tokozala édifié. Voilà, chers abonnés de l'émission Moseka, les lentilles sont bénéfiques pour notre santé d'abord. Ils apportent tellement de bienfaits. Suivons tous la vidéo sur les bienfaits des lentilles pour notre santé, disponible ici dans l'émission Moseka. Voilà. Un j'aime de votre part nous fera énormément de bien. Un petit commentaire, le partage de nos vidéos. Aimez aussi notre page sur Facebook, le Béaba de la cuisine rdécienne. Bandeko balandi émission Moseka. Finana j'aime, osala biso bien, moi commentaire pe na lubu oyo. Partagez pe baninga bayeba. Landa biso pe na Facebook, aimez page au babengi le Béaba de la cuisine rdécienne. Osala dessus te. Voilà, tokuta mbala sima pona nini pona elubu ya sika. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit au revoir. Maman, bota la agence oyo kolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Money for Africa. Money for Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Money for Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo kanyon soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Money for Africa. La meilleure agence du moment. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo, Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaranini. La signature nanga ezalaka mijibu jibu. La signature na yo ezalaranini. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. Okay. Émission ya bokoko bosala ndenge lobaki soki lubuku suka.
Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. In my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseigneur de Malewa moderne.